Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, comédienne Mimika Bongo a kati débat entre Michou na Linda Coates. Andimi kasi elle a gros ventre. En tout cas, Michou elle a créé quelque chose. Hein? En fait, Kriwana eza na on a TikTok. Ceux qui sont wana. Sont wana eza na on a TikTok. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre ici? Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas. Qui t'est grappé à celle qui même sang. Na Arline Bissalo, il est pas celle qui même sang mais balobite Arline Yobota. Batunyo soje signal. Na débat oyo. Batunyo so babota baza incluité pour so boti libume koyo kozonga plateau kompe koyo kozonga te balobite to chata bota na katite. Mais siko Michou na Linda kuna lobi aobwakele jeton te koto palwa azobwaka jeton te kuna lobi ke azo s'assumer nde omonika na nini yana bon na otela bino susu vidéo mususu Linda a publié en cas lelo 19h du temps donc ezande ni Michou aosalaka na ba promotion ba biloko neti bona otomona sali sur promotion ya produit na biscuit à ventre plat. Na moni sko Linda pe kaka lelo kaka zui amantisi commentaire moko atia yango bozela ko tuna tshela bino commentaire en oya matisi wana comme ça tout temps donc na ebisi yo eza benda bika soki koto asali promotion na ye koto basali vidéo to amati commentaire to basali live siko bato ba pelisaka moto na makambo eza pe ba commentaire mais Mimika bon est pas celle net challenge ah moi j'ai gros ventre. Qui a gros ventre? Moi. Nazui Baté, Linda a dérangé par rapport à Nini. Elle est vraiment très mal à l'aise. Non, elle assume, elle aime. Sur le lobby que ngana assume nzutunanga, naninga nzutunanga. Oka passi pour un soumtou. Alors ça la promotion va produit na. Pour à part nous avant Michou a un contrat. Il y a ba promotion na zo sala wana. Michou ando sa ba débat bataille te. Na tikala omona Michou aosala débat taille o taille. Michou akomi mwa koloba mingi kosala ba vidéo ebele tant azui contrat il y a ba biscuit il y a ba thé il y a ba jus hein il y a publicité wana ya banini ba cosmétique quoi prendre soin de soi babilo moko ndenge wana Michou comme koloba po ba ofuta ye po na biloko wana donc il faut aza obligé koloba et puis place ya kosala biloko wana nyonso ezala mingi bien TikTok po TikTok eza na rapidité ba vidéo na mona vraiment Instagram ti eza TikTok eza so tieloko eza na monté mo ya santé na ndenga aza na ye mutu moko ayebani boye na ba kuka sila soka sali mo eloko bazo partager zo pesa pe ils ont kendeti aso profiter pe na audience na ye aso continuer ko sala pas au moins peut-être que ba produit ko nezo teka ma poso ki neti asali mo publicité eloko neti boye na ocho mo na ocho sala promotion mo ya biscuit moko asali wana bato ba otuna biscuit ngo combien il faut kolia combien bato bana besoin mabumu na bango ekita na banda komona pe Yansimi loko banda pe ko sala kala tanga zala no na Suède abanda osala ba vidéo ko laksa bato ndeni ko kondisa libumu en fait ko kondisa libumu comme nzambe nanga et tozongi lokola na période ba Kardashian na ebité so boye ba période ba Kardashian zala ke moi il faut la taille Kardashian si mai taille Kardashian tina ba chaussure moto bandola ta Kardashian tozaola ta tala engaye kubote nazala kola ta tala batalo mo na Kardashian talon Congo to lataka ezaloke cours nde tozokende ba cours mona na université talon de talo Kardashian zaki ba couleur ba chaussure ba
Ils avaient ba couleur rouge, vert, jaune, toutes les couleurs. Et puis ils avaient une jupe, moi bazobenga jupe Kardashian. Ils ont la jupe droite mais fente na sima donc et mata pe liko na moni ba même jupe wana izongi sikoyo mais est-ce qu'on fente liboso. Mais n'époque nous zaki ba jupe wana zo la kola tion au sime fandi kitoko au tisco munini ou la ti talon wana fente wana matiti likolo et comme na mipende boso zo tambola yo na yo. À l'époque, à notre époque c'était comme ça. Mais à l'époque où comme qui a ventre plat, qui a ventre plein où ils ont boma. Si quoi ma bé tombé, non le bagage tombé ma bé pour Michou azui en haut na cadre, il y a promotion na publicité azui contrat. Oh ça là, il faut allober la kaka makama ma boumou, makama ba couleur, makama ba peau, ba vente ba ma foot, bilo mwande mwande, il faut kaka ça là. Kuna pe bazui pe panique. Donc eloko na omona e ya mabe. Eloko ezi ya mabe. Moi nati la bino vidéo wana o ya Michou ezate parce que ça promotion ya mutu jour wana ba ki na sala on gratos pour ça que Michou non ça mais on on tient honte mais nazo ti la bino o ya Linda. Oya Linda oya matisi commentaire wana esali 19h du temps nini ya Linda pe esali 19h publicité ya Linda je crois oyo esali one day promotion wana pe nini commentaire wana pe ya Linda esali pe kaka 19h du temps donc ça qui que Linda tie temps Michou a tie après quelques heures Linda matisi commentaire pour commentaire moi zaki moi commentaire moi yo comme ça quoi déjà boya bozana tiangolanda alobi amatisi oyo eza commentaire oyo Linda matisi amatisi yango 19h du temps après publicité oyo bozomona ya nani ya Michou botala ezaka one day oyo 19h du temps ya Linda oyo mosusu one day ya Michou amatisi commentaire nga komi mutanga lobi mwasi ya gros ventre fille ayebi kolata te minu mikuse mais asala clip na fali en plus tozotala ye ti TV5 oyo likambo somo boye bandeko donc Linda elle prend oyo abengaka ba défaut elle est un peu complexée dans ça bon les gens omoni neti nga naza boye moto akomona nenga kitoko te nela azali kitoko te nela azala miso mavondo nela azala tala mulai nela tala munoko munene voilà les gens ont l'habitude de m'insulter munoko munene longba kuna lèvre pulpeuse munoko munene bwe mutu mususu kuta yebisinga okokufa kaka na kiti no wana. Pourquoi je dois soulever un commentaire qui dit des choses négatives sur moi? Non, je ne vais pas soulever ça. C'est comme Linda, et le ça vraiment mawa. Pour ne pas candidater. C'est que, point so wana o ye fille abimisi. Muto a tes commentaires o yo ya soulevé. A répéter, défaut ne soit entre parenthèses. Hein? Défaut ne nyonso, yango soulevé. Ayebi angondeni. Ayebi angondeni pour non a ezalo kwa 3 défauts. Moi si ya gros ventre, koza gros ventre na ko mona ka komi défaut ka pas Linda. Fille ayebi kolata te. Koyeba kolata tango bande ko sale remarque par rapport ya statut na e que non, yebara un peu moi ko classer bilamba selon ba événement. Et non, selon bilamba ya cher. Non. Selon ba événement. Ya na ba événement mususu ilamba oyo ekoki kolata matin événement wana. Linda n'était pas vraiment précise na ba sortie na yo mona ba bengisi bango quelque part et aussi na kolata boya latinde mususu. Elle confondait un peu beaucoup de choses qu'elle doit apprendre na statut na ye ya lingi azala personnage public à un certain moment sous ce personnage public faut koyeba pe koyeba ko classer biloko selon ba événement. Les gens lui reprochaient pour que abongisa c'était pas nani moko ya bensu elle prenait ça na manière moko ya mabe minu mikuse boye bisanga nano nana nga sala mutu na dentition na ye ezanzambe te mutu nyonso abotama azaka na dentition na ye
biso tozalaka mino ndenge moko bato mosusu bazalaka mino minene, bato mosusu mino mike, bato mosusu mino ekota, bato mosusu mino ya liboso, bato mosusu baza na nzela linu, bato mosusu baza na nzela linu te, bato mosusu bamino na bango ebotama na désordre, mona désordre, faut batia ya appareil dentaire mpona koarrange yango mpo azala quand même na sourire bien. Bato mosusu bazalaka mino pembe makasi naturellement, bato mosusu bazalaka mpe mino moko pembe moko modele, bato mosusu bazalaka mino mpe jaune, mais eza nango naturel, eza nango bon, surtout bana oyo babela mingi na bomwana bapesa ngo bakisi ebele bakoma kozala na mwa mino moko coloré. Mosusu bakendaka basokoli ya mosusu bakendaka non eza mino nanga na tika nango j'assume. Alors quand tu veux assumer eloko, il faut don't mind, you can't mind about what people say about you. Po kuna komi anglais kuna komi ya ba-anglais kuna et tout, et komi ya ba-réponse ya ba-anglais kuna. When you don't mind what people say about you, you should not mind what the people talk about your back. Just like that. Ignore them, it's fine. They say you're not beautiful, you're not smart. Just ignore them, it's fine. Live your life. Soko lingi pe anglais yango. Pourquoi ne komi ba commentaire ba anglais na cri na kia gros ventre. Iba ba ole ba pe kende ko sa la film na bani. Ma biso debe TikTok pardon. Muta sa TikTok pour ba congolais en tout cas zo sympathie. Muta sa TikTok pour ba congolais zo sympathie. Donc Michou lelo asali mwa vidéo na mususu ya ba biscuit iza suivi na vidéo monaki kuna oyo ti omona kuna oyo kuta asali yango eza esali soki 2 jours nde toyo na yo omona kaka esali mpe 1 jour mimika bongo andimi elle a gros ventre mais na bacommentaire balobi te tolongola bato babota soki ekomi elastifie makasi mpo ezonga ekomaka compliqué edépendre ekomaka kodépendre na banzoto. Bato mosusu mpe libumu monene na bango eza ya kobotama. Eza ya kobotama. Nabona nga kozwa ba exemple awa neti petite sœur nanga abotamaki libumu monene mais nsoko monene nga akoma lelo libumu pla mpona nini asalaka sport abeta basket. Libumu ezonga pla mais tant tozali ba mike twande kotumole libumu ndunda tellement azalaka pe na mutolu ebima ba mutolu ezaka ebima wana boye mais c'était compliqué mais lelo libumu ekenda nyonso nayebi te ezalaka mpona sport ezalaka bomwana kaka misusu ezala ndenge abota ya libumu monene bongo ti ndenge akola libumu peut-être okita nango te. Na pe na cousine nanga mosusu ye utaza na Afrique du Sud soki na tie mpona na famille nanga alakisa bango na réseaux sociaux te akoma tala libumu plat pardon mais tant tozalaka ba mike twandeka kobenge libumu ndunda twanda benge kutu kabila le père po azalaka tala libumu mais esila nango ozomona. Donc Linda, tu dois t'assumer et ignorer na ndenga Michou nga na comprendre eza nango mpona yo te po soki azwaki ne contrat wana te. Michou répondre à ba commentaire à bato te elle ne répond pas les commentaires na déjà ya ba vidéo a répondre à na bécrit peu souvent pe ka ya malam a ignorer ne ba mauvais commentaire a soulever ba commentaire te que ya boyo azui commentaire a soulever en haut a ça la honte. Michou a soulever ba commentaire te a répondre à ba fanité na ke azui commentaire moko a soulever en haut a répondre en haut a ça la honte. Michou akomi koloba mikolo na compte na ye po na publicité wana oya lieli mbongo. Mais je ne comprends pas pourquoi ezo soit Linda na façon moko na yebite eloko en tout cas et la musi moi esprit na ngai. Pourquoi la musi esprit na ngai na on a sens moko général hein. Et la musi esprit na ngai na sens que et ana batu mususu baza tellement dépendant na biso que eloko nyonso yozo sala yazo mona onka za contre ye surtout ceux bozala ba camarade bo comme moi distant ya tala rastati no elo nyonso kotia ezaka ki otiango pona ye omona ye aosa makambo pona kaka a toucher yo direct ou indirectement elle veut te
touché mpona nini ye akoma vi na ye akoma kodépendre na oyo ozosala nyonso ozosala mpona ye eza kaka mabe donc eza kaka mabe to osala yango mpona ye tellement ke ye aosala makambo mpona yo azokanisa ke makambo nyonso oyo ozosala yango mpe mpona ye yango mona ekongo bota ene mona moto abomi moninga mpona nini ya okanisa lokola makambo nyonso osala yango mpona ye eza lokola na ka ya Linda donc soki amoni kaka Michou asala eloko ye akie kuna azwi atomboli commentaire siko na TikTok yango mpe eza ndenge nini nazo expliquer bino soki neti boye en tout cas kozala congolais eza problème nationalité moko problématique bozela na fanda na epa Michou soki atie video okoyoka na sa bacommentaire bakomi kuna kutu Linda azosala eloko émission bavideo kuna na anglais kuna okoyoka na sa commentaire wana mutu mosusu alobi kende koyebisa ye akende kosala na filme banigeria Michou ayokaka anglais te Michou ayokaka anglais te kuna soki neti Linda atie mwa video na ye omoni babiloko wana misato wana omoni minu libumu na kolata bien te ezonga apo omona Linda sikoyo na ye moko aye amati baegri soki boyebi ke bolinganga qui vous a dit que bato nyonso ifo bazala na continue eza bato ifoka balinga yo tala naza na baabone mosusu bazala ala nde la NG officielle ezala soki otie eloko aye afiki namona bango tous les jours namona bango tous les jours namona bango soki kaka otie video omona kombo wana ese répétaka naza na besoin otanga yango te ezaka na 3 kombo mo boye ese répétaka toujours omona afingi yo ndenge oza mokala sila afingi yo na suka nga nayaka na sayani natie commentaire ozomona parce que kofinga nga wana ezolobaki atali video na ngai akotieli nga mwa view atalinga aza abonné les plus fidèles donc bato baza na bato mosusu bazala wana kaka soki yo tie eloko nde ya contredire olati elamba ye asali commentaire ya mabe otie make-up ye aluki défaut dans nos vies de personnes comme ça existent dans nos vies bazali na baquartier baza na baeglise na biso bazali na baeglise kuta ekoma eloko nyonso yo koloba eza kaka mabe na baeglise ekoma bongo donc baozela eloka yo loba surtout soki omataka na chair donc yo koosumuka te yo kooloba yo ifo ozala mosantu donc okobeta ata libaku na maloba te nde totenaka paster maya kalamba rigueur à Jésus est-ce que c'est vrai ça donc on tient tellement rigueur na bato mosusu toza wana mpona olukaka badefo ya bato il faut koyeba yango parce que mpona koremédie na problème wana nyonso wana il faut koignore kaka soki réellement pour personnellement nga na oloba bongo mpona te ke Michou aza mwana mams te po Michou depuis kala Michou alobaka na réseaux sociaux te ti meme lelo Michou atikali omata commentaire te Michou aosala publicité na ye ya baproduit na ye oyo bazofutela ye mbongo azolia contrat. Mais et pourquoi epesi Linda panique? Pourquoi likambo ya minu ezongi? Pourquoi kotombola commentaire ezolakisa entre parenthèses parce que namona nga défaut o Linda za nango te. À part bilamba pe na ba circonstances pour nous ko s'expliquer alobi que Linda elle confondait un peu les événements. Attends que na statut na za nango ya comédienne eza na événement mususu ya confondre bilamba. Et là-bas, peut-être que là, tu as un événement ôté, il y a là, entre parenthèses, pour le bakaza simple. Tu as simple, tu as eu une colata te. Et quand il y a colata te, il y a une bilamba te. Ozala, on est colata di goût, ils appellent donc. Au cause à peine à bilambe belé, moi, il y a une classe en ôté. Basala rande nini balukaka mutu mususu oyo ayebi kolata abanda kolakisa o ndenge nini baklasaka. C'est comme ça qu'on fait. Parce que mutu nyonso akoka te. Mutu akoka azate. Biso tozala na besoin ya batu.
ozomona nga nazalaka bomona so père double alingi abima wana olati nga nata te wana ezali na periode na bino oyo eza époque na biso lata boye ozoklase aya abimi bien anabimi bien ozomona donc elingi loba te ke soki oyebi te toza na droit otuna te toza na droit koapprendre te zala na komikitisa ya kosala nini ya koapprendre. De la même manière, tu veux apprendre l'anglais. Tu veux parler l'anglais parce que c'est une langue internationale. Tu veux être au top parce que français est la langue nationale. Français est international. Le fait que tu parles déjà français, on s'appelle international. Sauf que dans le monde de business, Nicolo, c'est l'anglais. Moi-même, je suis dans un pays anglophone, je vous dis, l'anglais, quand tu connais parler l'anglais, tu as la facilité d'acquérir le monde du business en tout cas. C'est très important. Mais ce n'est pas dire que je ne sais pas parler l'anglais, de ce que le français, de smart. Non, aux anoka smart. Aux anoka smart. Ozomona neti minu boye minu eza défauté parce que eza dentition na yo dentition eza likambo ya famille omona bato mosusu baza na forme omona minu na bango ebima libanda elongi eza lokola elongi dentition ils ont fait partie na ba gène ya famille na bino alors tu t'es pas oyo omi ponaka te po botama na famille wana boza na dentition wana pourquoi ça va inquiéter yo te libumu mpe ndenge oza na balibumu mosusu atokitisi yango ekita nango te atomeli bate kozala nango te tito bakende osaloka ya BBL ndenge Mare ya Tumba sala Mare ya Tumba na forme ya banzoto na bango ya famille bazalaka nsima te basima na bango ezongaka lokola liboke bazalaka mabumu minene nsima ezongaka nsima lokola liboke makolo ekangama place moko ye akei babakisi ye mwa nsima babenzi ye bagrese na libumu mpo azala ventre plat ayibi forme ya bato mosusu ozomona forme ya motu ezodépendre na baplace oyo abotameli mais mama na biso mpo bandeki koloba eza ndenge nini okoki komasele mwana na yo mpo biso bangala mama na biso aza mbunza biso na bangala so ye mwana abotami bafandisaka ye na liboka mpo mwana efo azala na taille efanda mais malgré ça bobosana te que taille ya moto ezali na bagene ya tata na ye na mama na ye soki boza bato bozalaka na babassin te ata bafandisi yo na liboka ekobima nango ebima ndenge ya moto oteka efamille na bango bazalaka na babassin efanda yango na bato mosusu mona bango bakokende kosalaka babibie lokola Mare ya Tumba lokola Mare ya Tumba bato mosusu azalaka botami tala makolo minene bamole vraiment bato mosusu abotami nsima monene mais makolo mpe mikie bango babengaka aza te ya soso no eza te ya famille na bango biso abotamaka nsima monene makolo mpe minene ozomona ye monene basin kitoko ntina se makolo kitoko monene mosusu okomona aza ne moyen nsima moyen makolo moyen tout est moyen mosusu omona mpe likolo ya moke na se monene likolo c'est-à-dire que maboko ne mike mais à partir ya bassin mpenza ntina se donc namoni oyo ekozala deba wana te ti mimika bongo aya koluka akata deba wana alobaki eza ye nde aza gros ventre parce que eza nango slogan eza nango eza challenge bato baosalaka na TikTok Tegra asali yango epose ata problème moko te Tegra asali yango epose ata problème te non seulement bato batie na bango yango mpe kate bacommentaire négatif mpe eza nango te mpo Tegra aza na ye na baconcurrence na motu te akipaka na ye mpe te nayebaka Tegra mpe bazala kofinga ye oyo eza moke soki nini me na kala bandaka komatisa bacommentaire bamatisaka na yango mpe susu tondira bayela na ye yango ozomona parce que ntango ozopesa bato impression que côté wana nde esalaka mpasi mpo oza bongo les gens doivent bato bandozwa yango kaka bazoutilize yango mpo bapesaka yo mpasi mpo toshoke fo tobimisa likambo nde bakomi osala linda okomi manipule sort de la manipulation ovivre esusu à l'est ovivre na kati ya complexe mama Michou aosala vie na ye tala ndenge ekomi lokola addiction eloko nyonso Michou ezosala yo ezosala oka mpasi ozoya korépondre okomi manipule
na ba commentaire oza manipulé mimi ka bongo akati de balobi ye ndaza gros ventre kasi ye andimi naza gros ventre andimi na ye mpona conclure omoni soki bato bazofinga eloko wana yo ozwi yango osali yango problème etikalela ya motu kashe libela omoni mams sila bisale bazala kofinga ye makolo soso makolo soso makolo soso akata kolata kiloti te o alata elamba mokuse akata te akotina kolata elamba mokuse kiloti ya mokuse jupe ya mokuse robe ya mokuse akotina kolata o mamsi likolo monene na se moke atia buchu te wakende koluka atia buchu boso omona mamsi alati buchu te alata buchu te alataka kanga dadi alati pantalon esere esima alati robe esere esima alataka nyonso akipaka bato te azosala vi na ye e finalement mpe debango esala nini esila soko olakisi bato ke place wana bazotouche yango nde soit eza défaut na yo soit yango nde moto esalako mpasi bato baotika te baokomisa yango lokola masasi na bango bayaka babando ya kobeto kaka na place oyo kaka esuwaka wana mpo bayebi ke kote wana bazobeta tellement esuwaka yo makasi okoya kaka korépondre okoya kaka korépondre mpo eswaka yo nde parti wana donc na comprendre que linda bato bacomprendre faiblesse na yo bato bakomi komanipule yo alors conseil ngano on dirait dans un mokolo je crois il y a 2 ans ou 3 ans un conseil d'une grande sœur nga pe na mokolo nazokola moyen te beta kara soko koyoka mpo likambo ebandaka nango ntango ozalaka na yo na chez mams ezalaka nango obandaka mpe kotia ozorépondre kaka mais soko okomi nango koignore kobeta nango kara omonaki ovivre vie nango sans complexe parce que bato balobaka kaka wana eza mpona sunga yo nde mpo sino te mokolo mosusu oya kosala oya komisala mabe oyebi babengaka dépression dépression elobaka te mais yaka moke dépression eza agent mabe toi-même tu vas pas te rendre compte que tu es en train de devenir dépressive ça va venir ça va ekolata yo ebanda osala makambo mosusu oyo ekanaki te kosala yo moko oyebi bato bazala na dépression mo bayeba te ke baza na dépression ezalaka bato baza tout autour na bango nde bakomprenaka ke moto azosala dépression bandi koede yo lokola mpe biso mpe na afrique spécialement na congo mpo na afrique du sud bakoma daa kocomprendre dépression même soki nde na boti boye bazokonvoka bazotiela yanga barendez-vous ebele mwana moko boye okei mwana bazotala kote mosusu yo ozwa mwa temps moke osola na banurse wana batuna comment tu vas mora ndenge nini babando tuna baquestion est-ce que ozoyoka mposo obwaka mwana est-ce que ozoyoka mposo olela est-ce que ozoyoka mposa boye entoure-toi des personnes soki moto aza bon tia miziki mpo na nini mpo baede oyebi ke mwasi soki aboti akoki osala dépression mais na Congo nayebi te bon toremarka yango te mpo soki toboti na Congo mingimingi bafami bayaka mama yaka tata mwasi mama kulutu mais eza mpasi toyebaki jeune fille wana azodépresse ekoya kosaisir oyo okoperdre même confiance de soi tant que mwasi okoma koto so moto alobi kaka tu es jolie tu as une belle taille oyokango lokola batie bakangi yo matoi parce que tu n'as plus confiance en soi kolisa confiance na soi na yo une femme doit avoir confiance na nzoto na ye azala koka
azala mwindu, azala mokuse, azala moulayi, azala mokie, azala munene. Il faut avoir confiance de soi. Ibaki ngane na zabo oya kolinganga alinginga oyo pa kolinganga te na sens ka ya bolinga mwasi na mobali te na sens pe ka ya vie kaka boye bato mosusu bazalaka ayinoka mpona eloko te alinga mpe mpona eloko te. Donc mets ça dans ta tête. Oko vivre bien, oko ignorer bato, otika omatira commentaire zanga zanga tina parce que na mona ngo pe sentir à rien enyo so commentaire mettre ba commentaire ba mona ki balobi oza ventre plate mais ozo mona na TV5 ba mona ki oza mino minene te ce que faut so oza mino mike il faut za mino minene mais la ngata ki principe wana qu'il faut en tout cas je ne sais pas na kalizalaka moi si faut za muki pour bakaza kitoko. Mais si on échanger sous le même mindele ba comme luka bataille na biso ba noir basi africain basi minene pour na kalizala moi si face aka munene pour ba ke pardon qui est pour ba ke moi soit sexy moi soit boy mais na tout na biso échanger et comme il faut za munene il faut za sima il faut za la boy comme il faut za la kaka de ventre plat. Loi wana nena ngwa lobi yango nena ngwa établir yango nena ngwa voter yango nena ngwa imposer yango nena ngwa lobi ke soza mwindu ndoza kitoko te soza pembe ndoza kitoko to soza pembe oza kitoko te soza mwindu ndoza kitoko te foza aka munene te foza aka muke te foza aka ventre plat nena ngwa lobi yango ton muta lobi eloko wana za te et puis mibalo bayaka kobala biso bala biso selon baguna bango komitungisa te okobala mbalo aza na guna wa lingaka basi ya baguna yo donc c'est très compliqué wana eza conseil na pesio potika osala ba débat inutile ti mika bongo ya osala na débat na pa moniki makambo nde ezokende ya makambo ko bien te mabino musika vraiment na façon moko po muninga osala ngo na compte ya publicité yo zo na compte ya jeton donc eza dans une compréhension moi makasi eza na otobite ko aboutir na nini. Donc, Yebelardo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je suis disponible à collaboration des contrats, des promotions, des publicités ainsi que tout problème de chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.